Bravo. Bonjour Bandeko, oyo eza message à faire Egola le padre Bataringi. Faire Egola, est-ce que tu sais que Fally Ipupa a reconfiguré son concert de Stade de France pour accueillir plus de 80 000 personnes? Donc Stade de France a fallu ezalaki déjà à 80 000. Si Kabaza ko reconfigurer ango et kotisa plus de 80 000. Est-ce que faire oyebi ango eza message naza ko pesa yo? Le concert événement de Fally Ipupa prévu le 2 mai au Stade de France prend une nouvelle dimension. Ferregola. Après avoir affiché complet avec la configuration initiale de 80 000 places, l'Aigle a décidé de revoir le plan de Stade de France pour permettre à davantage de fans d'assister à ces rendez-vous historiques. Ndekonanga Ferregola Bataringi. Selon les informations publiées dans la nuit du mardi 11 novembre par Paul Ipupa, l'un des organisateurs, deux nouvelles catégories de places ont été ajoutées au dispositif initial. Est-ce que vous avez bien? Le malheur poursuit celui qui pêche et le bonheur récompense le juste. Ferregola. Oyoki. Alors, le mythe Stade de France Ferregola, situé à Saint-Denis, s'apprête ainsi à vibrer au rythme de la rumba, de l'afro-pop et du ndombolo, du patron de la musique congolaise. Déjà en tête de vente, Ferregola Bataringi. Fally Ipupa est déjà à tête de vente. L'événement affiche une dynamique exceptionnelle, fidèle à sa réputation de showman hors pair. Fally Ipupa semble plus que jamais prêt à marquer l'histoire en livrant un spectacle d'une envergure encore jamais atteinte par un artiste africain sur le sol européen. Faire est-ce que yoki makambo balobi pona Fally azako bakisa ba catégorie azako bakisa munene ya stade oezalaki na 80 000 places, donc deux fois You Arena azako bakisa mabundi azovimbisa yango na catégorie mususu. Catégorie 1 kozala 107 euros, mususu kozala 85 euros. Ba place bazako vimbisa. Sika yom toza koloba oza danser. Yom toza koloba ke yo yembaka bien. Oza koloba ke yo soki ndenge nani. Ndeko nanga Ferregola Bataringi. A oza makambo koyemba te. Aouza makambu ya organisation, aouza makambu ya entourage ya bien, aouza makambu ya ba bureau, aouza makambu ya ba manager, aouza na manager ya bien, aouza ba place ya ba marketing ya kitoko, aouza makambu ya bureau ya production. Ferregola soki oyebite, avant Fally Ipupa abakisa catégorie, déjà Fally na nombre à 80 000. Fally va gagner 37 millions d'euros. 37 millions d'euros quand on a concert à Stade de France avec configuration à 80 000 places. Awa Fally Ipupa za kobakisa catégorie. Est-ce que ekokende na 40 millions d'euros? Ferregola ndeko na ngai. Est-ce que oza koyoka ngo bien ou bien oza la semblant? Fally Ipupa na 80 000 places na Stade de France a récupéré, a gagné 37 millions d'euros. Et ça 36 millions 900. Il y a 37 millions d'euros. Si kana tuna Ferregola, ce qu'il fallait ndenge azobakisa catégorie mibale. Avec 80 000, Azalaki kokotisa déjà 37 millions d'euros. Si avec catégorie mibale oya bakisi, est-ce que okene na 40 millions te? Si ka Ferregola, oza musicien, oza ko beta ke yo yembaka. Awa Fally pe ayembaka.
Fali abetaka guitare. Yoza komi kotuta tolo ke yonde oyembaka. Mais Fali asalaka mibale koleka yo. Yepe ayembaka lokola yo. Mais différence entre Fali na Fere. Fali abetaka guitare. Papa ya Keina abetaka guitare. Abetaka guitare. Ayembaka. Azana organisation. Azana bato a production. Azana na nini groupe ba marketer ya kusala marketing na ye. Azaba na bato kusala promotion. Fere oza wapi. Bobandaki course elongo na carrière solo. Yo mutoloba ke yo bandaki musique avaye professionnel. Osala Fere Gola ndeko na ngai. Nano sala musique professionnelle était. Omoni professionnel. Omoni professionnel. Oza professionnel mais na niveau ya falite. Oza professionnel na ndimi mais na niveau ya falite. Fali azana catégorie mususu. Eza neti ba joueur. Eza ba joueur bango tu baza ba joueur. Oza la première division, deuxième division, bino tu boza ba joueur. Bobeta na ba stade. Mais na kati ya ba joueur wana, eza Messi, eza Ronaldo, eza pena ba etc. Sikande konanga Fere Gola. Oza na no Messi te, oza Ronaldo te, oza soki Mbappé te, oza kaka musicien oyo aza ko se débrouiller. Oza na niveau ya Fali Ipupa te. Fali aza musicien lokola batu nyonso, mais aza na mwa différence moko boye o nzambe akabela ye. Ka mwa différence entre bino na bango, différence moyena. Différence ya Fali aza musicien et puis chanteur, aza chanteur musicien. Fere oza kaka chanteur. Et puis côté organisation, Fere oza na organisation te. Fali aza fin stratège. Aza na batu o baza ko kambaye, aza na ba discipline na ye, aza na vision. Fali aza na vision Fere ndeko na ngai. Fali aza na vision. Aza na ba manager ya makasi. Oyo ba yebi makambo ya muziki baza na kati ya cercle ya batu o baza ko sala succès ba yebi musala. Fere ata soki oyembi lokola soki nini, soki lokola pigeon soki nini. Tant que okozala na manager ya makasi te. Tant que okozala na producteur ya malonga te. Ndeko na ngai Irene Mabweni ya ko contredire ngai te. Tant que okozala na entourage ya malonga te. Patricia Douard da ko contredire ngai te. Fere ba oyo baza kokosa yo bakotika yo kaka na ba place oyo za vérité eza moko ndeko na nga Fere. Oza na niveau ya Fali Ipupa te. On doit se dire la vérité. Musique na yo eza limité. Lobi na lakisaki nombre ya ba streaming na yo, nombre ya ba vie na yo par rapport à nombre ya ba vie na ba streaming ya Fere Go ya Fali Ipupa. Lelo soki na continuer na lakisa na monde ke Fali azape na ba trophée ebele, aleka na ba nomination ebele, ba place ya tambola na Europe Fere na no koma ba place wana te. Ba nomination na ye esika ba nomaye Fere na no batanga kombo na yo te. Nyonso wana so to tiango place moko eza ko paila pezola kisaki oza nanu inférieur ya Fali Ipupa. Fere Gola bataringe. Côté ba nuance, oza Jésus de nuance na kombo. Mais na musala oza na nuance ya malonga te Fere Gola. Soki okena banzembo lokola afsana, okena banzembo lokola service, okena banzembo oyo baba nini assistance, okoyoka ba nuance kuna, ba nuance ya solo. Nuance za ko ganga te Fere. Nuance za ko ganga makasi te ndeko na nga Fere Gola. Changer façon ya ko sale la musique, changer entourage na yo, changer zala lukisa manager ya malonga. Tala muninga na yo héritier. Héritier azalaki na Union Européenne azako sakola kuna ba français. Et puis héritier azana concert na Kisangani, double concert na Kisangani, double concert na Isiro. Mais faire ozaka ka stationner place moko. Ozalaka na musala te, ozana eloko te. À part ba concert, ozako pesa ba golwa nini ndeko na ngai Fere. À part ba répétition, ozo pesa ba golwa nini. Metala Fali Ipupa.
azopesa ba warrior You Arena, apesi bango Ovo Arena, apesi bango Accor Arena, azopesa bango Stade de France, apesa bango nini ba province, apesa bango Allemagne. Mais faire oza wapi? Est-ce que oza vraiment adversaire à Fali a beta na ba États-Unis, ba concert, ezate woke na basale a fête. Fali faire rigole faut qu'on dit mamutu na mutu ba pesa ye likabuna ye. Fali aza élégant, aza mayele, alobaka français bien koleka yo, aza mayele, aza na idéologie na ye, aza na respect, aza na ba fan ya solo. Mais yo ndeko nanga faire, oza na ba fan na yo wana o boza manque ya respect boza ko sala na entourage ba musique donc avec ba musicien. El bomeli yo ba fan ebele. Bagolo ebele ba longwe ba kokende kotala sous musique na yote. Mokolo ko ya ko beta concert ko bosa na te komema ba gouverne ba kokota na salle. Et puis mokolo ba koya na poto, je te promets que ba kozonga kate. Faire gola yepe ayebi mokolo ba koya na poto ba kozonga kate. Tant que okoshanjaka marka uzite okosala ka eloko ya malonga te faire ndeko na ngai nazo biso vérité. Marque a ouza za malédiction ba ilunga baza ba malédiction mutu nyonso oyo afinga kapona ko kumisa yo aza malédiction wana eza sujet mususu mais côté organisation Fally Ipupa aza maître aza na tout ce qu'il faut pour musique na kende liboso yo oza ne loko ata moko te oyo komema yo liboso ndeko nanga faire oza ko yima kaka boye oyebi ke okokende pa ite yo moko oyebi. Nom de Nabino Gilmas, vous partagez, vous commentez, on est ensemble.